babi naza na esengo lelo ya koya na plateau ngamoko babi Bertrand Tumba babi journaliste Congo Source TV wa mayele makase sila engagé ka ngamoko babi journaliste oya raisonnera très bien raisonnera makasi oya ya YouTube na ndenge buzo bate na YouTube na ndenge moi bien pour babi la plupart ya ba journaliste baza na YouTube oyo bon c'est Bertrand Tumba batanga na mamba classité ya bolimbisanga utanga na mi classité parce que mitu na bien kota ba mpese ba misusu mitu na bango c'est comme si ça la makele pour makele la to tchango mu neni ekota na o mu na mutute ya misusu pe ba kozala mamba sardine mitu etika la place misusu ba nzoto etika na mo place misusu. En tout cas merci à celui qu'on appelle le boss Jurel Semboni, pourquoi pas dire aussi un grand merci à notre cordeau Hervé Kabamba. Bertrand Yemoko, je ne sais pas, peut-être que vous se poser la question à Banda Kouaye Yemoko, Alina Lobanini, Alina Tali Sabisonini, vous voyez, non, le Silabissal, Silabissal, actrice comédienne, la Bissou Yamboka, la Bissou République démocratique du Congo, alors ça la fierté, la Bissou, la Bissou qui est Alina Lobassou, pour un à YouTube, pour un à Alina Loba, au moins à fois fin à Moutou, sur le pack, à la hausse et la raka, fin à Moutou, à Moutou, na fin à Miss à Moutou, à l'oukel de faux mots, à créer le photo. Les amis qui na Facebook même il y a Kala au bar depuis 1900 bon soit disons va tout ça là en tout cas Babi Bertrand lelo aïe na Silabissal so sur les Silabissal ou à sala théâtre moi na Elombe o ya bima pe na marque na ye lelo a komi pe bisiko a komi wana to moni Silabissal na ba YouTube ko beta ba ka ba vie ebele ko sala ba film makasi tout le monde a écouté que même trophée il y a mérite trophée de mérite tout le monde a Silabissal ko zwango to yoka ki mama top ko lo ba émission mo be kala on Silabissal ba pesa kai trophée de mérite que ba ko pesa bango te Silabissal on ya sala boy fa ba pesa trophée mais so taille pas en réalité tout le monde a lo monter ma top sala na monde ya comédie tout le monde a l'impression normal ngate mais tout le monde lo ba Silabissal lelo ngena sala moi portrait mais portrait on a si na foi mo kanzima faut singa oza bon na éviter batumi ba tout portrait za mine ba to ba portrait za ba journée so ba tangi o atenga ba ifasike o ebi ba cour ba presse écrite to biso min to benga encore biographie mais biso na ba presse écrite ba tangi ça sur ba portrait ça le cas ba journée ça ba YouTube o te bokoti bo ebi na mi ba portrait bo na kamte pour plupart ba journée ça ba ya YouTube za ba oyo ba za ka ba porte-parole à musicien moko songolo pakala ba na olala na musicien sima musicien talika Monica ayebe le batika kana ke boaki na YouTube pa filmer nga mutu mo pa chila eka bon plupart ba gens le monde na YouTube bazala bongo ba chroniqueur on bazala ba YouTube ba leka ba facilité ba leka ba inate wana c'est là ils ont engagé quand ils ont opinion na pour comprendre que vous a bongo mais il on a loba pona Silabissal en tout cas ça une fierté na biso comme na Silabissal na mboka Côte d'Ivoire Silabissal asali makambo belé na mboka na biso ba théâtre belé asali ba biloko belé to moni président Elombe bimisi mona moko apesi pena kilo ba pena donc apesi pena poids ya papa na ye to mona kala ma famille ko ya awa na mboka na biso ya Kinshasa ko tourner na ba acteur comédien to mona simba raté bazonga ba sala répété mais to moni sous Silabissal sous sa zone ici biso sous na kati donc pourtant ba comédien ba go ba yaka ba kutana ka pena président Elombe lelo pe mwana na ye pe alandi pe lokola ba papa akutani pe na ba go akutana ba tama famille ba ko ça après moi tournage en tout cas ça li bien vraiment comme on a Silabissal na Côte d'Ivoire et là on a aussi na kaka en tout cas ba comédien et ça la qualité écoutant aussi Silabissal wa ke bongo ça li fierté na bino quand même ko féliciter mais tout le monde comédien mo ta telemi ko féliciter Silabissal mais sur les arrêts les kambu mo peut-être ya ki lesbienne oh ya ki poil de comment on a battu belé bolinga le ka émission mais c'est même ba vidéo ya kala mais tout le monde bisika mo côté bo féliciter Silabissal en tout cas et c'est parce que le lot Silabissal comme tout ba que c'est pas comme appel international
international azokoma vraiment international et ça les senga so pena gouvernement so tie ba comédien na biso maboko pour ba comédien ba comment on là trop dans sens que ba comédien baza na ba moyen ko tourner te au moins na ba comédien ba tourner na ba ndako moko bo peut-être ça ya ba tu comédien moko bobo yego ta si ça na ba théâtre so ta si ça na ba film était parce que place ya ko tourner exacté place ya ko tourner de mo ça ba ndako oyo ndako na mkono nga bot ba tiki na ba ko tourner mais tout le monde que gouvernement so tie ba maboko ni to mona ba Nigeria ba sali pena na poto et le cas biso a te poto faut ko ta na chambre mona flat moya obomba na te poto ba ke pela poto ba sali pe ba zongi pe gouvernement ti ba maboko mutuka peso ba panza ba tumbali to mona ba Nigeria ba tumbi pe mutuka ko so be gouvernement est-ce que si la bisal lui a sali en herbe to éviter est-ce que azala qui soutenir et pas ya gouvernement na biso pour biloko demander ko faut tia mutu maboko est-ce que ça va faut personnaliser ne sali ka comme tina niveau wana so gouvernement so tie pe na ba théâtre maboko théâtre na biso kende bele na liboso so le to la pe to lamu ki pe to moni pe si la bisal na Hollywood plutôt et ça la bien to la pe to lamu ki to moni ici pechanga na Hollywood to la to lamu ki to moni Belleville na Hollywood et ko ça le bien o to mona ba théâtre na biso ba bunda na mambezanga tina wa misu ba kena ko bunda na matanga diana ba kena ko bunda na bango na buzoba moko boye mais ça la bien parce que to mona si la bisalu na caché moko te ya mabe toyokana aussi la bisalu te na kati ya peut-être ya bato mo bazo finga na bato mo bazo sala bato mo bazo zongisa boye mais esali ka bien parce que to monde si la bisalu azo ko matakaka aza ko matakaka lelo aussi la bisalu en tournage na Côte d'Ivoire na groupe ya na théâtre ma famille en tout cas sali biso vraiment honneur mi connaît kana bi kana bana ko bana ko zela mais on ba abata ni ngalo basu nini est-ce que si la bisalu parmi la liste ba lesbiennes est-ce que si la bisalu lo mo mabe pour être mais na capé to féliciter actrice na biso pe ça la rappelle moi bien ko fait comme to ça musala malamu ko tombola ye et ça la vraiment moi bien et ate kaka ko telema ko fingaka en tout cas merci vraiment na ozi abi ba comédien bo poster ta si la bisalu na kata ba page Facebook na bino pour ce bosse on te sait que qui mutema mabe moninga mapela a honorer bino a sali fierté la bino mais ata comédien mon côté au telema pour ça le beta si la bisalu pesi ta félicitation azate ata mutu mon côté le beta likamba si la bisalu on ninga ke en tournage na Côte d'Ivoire et ça nande ko na bino bon ça on te parce que bon vivre na kata ba haine on bo sali on te moté bolobeli on te parce que bozanga na kati ya bolingo te so bozalaki na kati ya bolingo to ngai to mona bino nyonso côté ma ko pesa sila bisala akende de l'avant azonga sima te mais to moni mutu moko tazo réagir à propos nango en tout cas si la bisala le big ba félicitations ma kasi ba comédie botika kindoki mutema mabe botika mutema mabe po bosaneza ki mutema mabe na kindoki botika ngo boza ba comédie musu bana babanda tout le monde a beaucoup de finga. Donc il y a na kashimo ya finga. Il y a na kashimo ya ba émission mo osala ya bezanga tina. Il y a na kashimo ya kindumba na ya lesbienne. Mais si la bisalu il y a na kashimo ya mabete. Il y a na kashimo ya mabete. Il y a na kashimo toujours ya bien. Na mona bisika mo teke. Likamo ebimiso lo pakala mo rimer mo ebimi course circuit mo ebimi si la bisalu na kati là tout le monde a été. Mais bino nyonso botika li na boyeba na en tout cas président Elombe vraiment osa pour la papa mo en festé parce que bana nyonso yo bimisa bazara toujours ba exemple bana nyonso yo bimisa ba ben polité et azaka mona mon côté Elombe oya bima kenda ko sa théâtre na Côte d'Ivoire même Belleville pas kenda ko sala et lelo aussi la bisalu apesi biso assurance ko yana ye azozonga na go bago bakendaka bayaka na première tour na kin place à théâtre basa ba tourner la comédie la biso basala te bazonga mais lelo aussi la so linga zongi c'est la biso sous bango sous la carte ya RDC to basala suko pena film na carte ya mboka la biso RDC na si la bisalu en tout cas c'est à féliciter en tout cas de coup de chapeau à toi si la bisalu en tout cas coup de chapeau ça honneur na biso ça honneur na biso na ba théâtre tout on a le liberté on ba théâtre tout bana nyonso tout o basala théâtre bana ba bimi o baza ba osala ba honneur ya mboka na fizaka bana Elombe
ezaka bana elombe boso hôtel même na YouTube hôtel na ba monde oti oyo rabana elombe kana ba okindi sa mo tshompe muté mabete bobini ozala bon to bokoti yango ki muté mabe ale bokomo osala yango babuzo bokomo luka botshila muninga bo créer mo elo mo botshila mpe ki muté mabete parce que bana elombe ndi mbosa la fierté ya bana nyonso tout ya bana nyonso tout na mboka au République démocratique du Congo bana elombe kaka bana elombe pour la esali pena pasi mingi koleka komona bino ba comédien ndeko na bino akei tout le monde ngo balinga msuku ba soutenir pa ndeko na bango ti mais oya bino to mona ta mutu mota tele matalo ba kito spécifique ya bisal félicitations to pesi boye to moni ta mutu te ba soko ezala ki peut-être mutu boye peut-être ba suana ki na mutu boye bokebi bisa makambo eleka kala ndeko mona ki na makamba yana bo bimisi ba video kala bo bimisi ba biloko kala bo bimisi ti boye osuka na bitumba en tout cas aussi péché à te regretter que tu yoka ko bundaki ngana ta ko moté na tanto regretter pour ezalo kwa mutu mo pena o fingi saki président elombe pour président elombe nga tambu sarabino kwa ko selo bote fala ko garder bond fala ko garder silence na yo garder vraiment bond na yo na bana ki kimeta na yo ka likama na bana lobate mais na mona ka tente na yo ki likama si na profiter na flasher lo pe aussi péchanga fala ko garder bond na yo fala ko se respecter ndenge bo se respecter pour bimeka ndenge moko bumeka ndenge mona mutu bobundaki na ye bumeki ndenge moko parce que vous êtes bana oyo ba félicitaka bana oyo bosalaka honneur ya mboka na biso bana oyo botelemaka vraiment na comédie pena lelo tomona lelo toko tsheli bisika moko ba ini edo leki bino na eloko moko te so tobiki ne botournaka wana so totie ba ini edo totie ba actrice ba comme nani ba comment ils ont ba Shekaike ba Rit Kadi ba nani ba Chioma ba Regina Daniel donc ba maman passa ba toni ba l'équipe bino na lokoté ba l'équipe na lokoté parce que bino to tourner à théâtre ma casse mo beta ngo ma casse ba na lotibi na tongo so ko comme ba niveau na bondi ba to mo tali pena Hollywood to tala pena bo to mo ba Merci Junction na Hollywood et lo ni ezanga bino bo comme ba Hollywood wana et lo ni ezanga ministère de la culture et art et lo ni ezanga bo comme ça ba théâtre na biso na niveau wana et to faut peut-être TV na Hollywood to moni pena ici péchanga to moni belle vie to moni si la bisa bon les bisa na tanga bana elombe na tanga ba parce que on est basé par exemple à suivre on se retire vos amis par exemple à suivre vos amis ba pola la bino tina kati bino amis c'est pola non c'est bino c'est pola donc on tanga bana elombe parce que bana elombe basé par exemple à suivre basé bana o ba pesi valeur na mboka so ba tomboli théâtre ya mboka na biso Congo ça que théâtre ya biso qui ne liboso soko tali ba idée ya ici péchanga pesa tali ba idée ya si la bisal ça la bien vraiment mais na regrettera la cérémonie comme ici là si la bisal na ba rancune et puis ça moi pas si mine collègue parce que tu veux que vous avez qui bana moko bonne ko ça vraiment honneur et puis ça pas si mine collègue hein de dans le bon c'est ba comédien en tout cas bon mais un peu ko féliciter camarade na bino bon mais un peu ko poster na ba page na bino so pe mo lingala ka so pe mo lingbe zali bon mais un peu ko poster bon mais un peu ko lobela pe loko hein aussi la bisal na Côte d'Ivoire après Côte d'Ivoire si la bisal na Hollywood wala le liberté l'entourement en tout cas to kutani ko mususu en tout cas merci lekelo na ngena lo bapa na banda kuna kasi moni bo banga ki bobi bertani na lo banini si la bisala fingi mutu si la bisala sali boye mais na ngeka na sinka to pesa si la bisala félicitations merci à Roméo Moutiani merci à notre boss Juré Simboni babi ba journaliste mitum PC ba journaliste ko mi konga na benga ba journaliste mitum PC bo kota mitu na bino kimia et bele oza na monde YouTube bo tanga na bino te boza na kimete la kata mitu na bino bo kota mitu na bino kimia en tout cas merci à toute l'équipe technique à Congo Source on se retrouve prochainement.